Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, bonjour et bonsoir, vous qui nous suivez à travers cette émission. Actualité à la in de l'autre Bela sur problème, il y a Cynthia Vechel Kadima, Oyo Boyebaki, Babomaki, pas indien, Nakati, il y a Inde, indien Oya Tumbaki, congolaise Oyo, vraiment ça faisait trop mal et ça là qui passe pendant la bâtonne surtout Balandaka. Le sujet en gros, mais ça fait déjà 1 an par rapport à dossier wana dossier ango et comme na nifoni ni toro belango tout ça en direct en ligne na monsieur Eric Oazali moko ya famille ya Cynthia nakati ya bonjour monsieur Eric. Bonjour papa. OK. Monsieur Eric oza nakati ya CongoFrance.com au baso landabiso nakati ya émission actualité. À la une, situation, il y a Cynthia Vechel et comme le niveau nini, par rapport déjà, il y a procès au Esali, Lelo, Nakatia Inde, sur arrestation, il y a M. Rubench, Azali, Mobali, Azalaki Mobali, il y a Cynthia Vechel. Ah, papa, les a participé Mawa, on a dit sur le Congolais, Nakatia Bamboka, Oyo, ya Inde. Procès wana ndenge tozoloba boye monsieur Rubesha Rubesha mobali ya Cynthia aza libéré. Allo oyokanga nasoyo kayo loba tozoyo kayo komo mesoyo kayo aza libéré. Procès wana ba libéré na sursis donc liberté rose à la libanda donc procès wana ba biki azalaki mobali na ye légitime babalanaki bazalaki nini mais bapesi liberté moko ya sursis donc aza libanda bazosurveille tant que asa lisusu deli mosusu te parce asa deli mosusu toyebi te mais biso kote na biso awa na Inde tokendaki to revendiquer ambassadeur ayesi biso dossier wana eza na parti ya Congo na Congo kuna gouvernement na biso tosali ba démarche ndenge na ndenge mpona kokende na gouvernement na biso mpona balandela biso likambo gouvernement na biso azo balusa biso kaka azobeta biso batour à gauche à droite azolandela yango te donc yango wana oyo eza sikoyo yango parce que moto oyo abomaki ndeko na biso oyo atumbaki ye eza mpasi mpena mpona famille aza lelo libéré nde tolo aza nde libéré azo baluka na ye awa na enda azo baluka na ye donc gouvernement indien est libéré hein? OK donc, gouvernement indien est libéré mais pourquoi est libéré autre que gouvernement congolais est landela et le bail est landela par rapport il y a ndenge ba signaki na famille en question, il y a Cynthia Vechel, comme quoi, pour ce wana, normalement, il fallait Rubench, ou Azalaki, Mobali, à Cynthia, normalement, il fallait purger 20 ans de prison. Voilà, mais les autres, tous a surpris, à Koyokake, Aza libéré. Est-ce que Binokuna na Inde, Bomoni, Aza libéré, ou bien Aza les ont dit? Aza libéré. Dans la famille na Inde donc na la mona kaye na bandako ke ne pas la bango na yebi bien na minute toujours ba aza libéré parce que prison parce ba check to na procès na ye ba libéré ye aza libanda mais akoki ko commettre délit mususu te ndenge bakata ki makambo parce que commettre délit mususu nde ba rozo misaye babaki ba azaki moi si na légitime selon ba loi na bango kuna donc moi ye mobali babalanaki donc bayebanaki ndenge nini bakendaki na makambo na bango en plus balobi ke lokwa babalanaki mwasi akokaki kotrompe jamais mobali na ye or que bango kote na bango balobi ke Cynthia atrompaki ye Rubench na mwasi mosusu na mobali mosusu pardon congolais yango wana lokola loi na bango ndenge eza wana ye mwasi akoki kotrompe mobali na ye te lokwa babalanaki officiellement donc yango wana bapesaki neti raison mais bamaske yango ke bapesi neti liberté moko ya surface oyo ezaki akoki kocircule na ye mais akoki nde sikoyo nde kosala lisusu deli mosusu
te na gouvernement na biso ndengo tuni kuba papa gouvernement sozolande la tina mo le gouvernement alobaki loko te toke na ambassade eloko côté bazo ko yesa biso ke totika likambo yango parce que za soso likambo ko déjà ba asambisi yango awa na aide yango wana ba totika yango mais na otomona ndeni ndako bandela te parce que kuna na mboka ba rejeté biso awa na aide toke na ambassade ambassadeur avec sa biso totika donc on va battre na osana minicho. OK. Et bon, voilà souci na biso ya wato le kabuto lo ba pona bo mukile yeba qu'est-ce qui se passe? OK. Batu basola na biso na kati ya congofrance.com dossier oyo ya Rubesh toyebaki comment ça s'est passé Rubesh ndenge selon ba information tozozwa que Rubesh akangaki mwasi na ye na infidélité yango wana epoussé ye atumba mwasi na ye wana eza coutume ya ba indien. Est-ce que normalement il fallait dédommager famille par rapport à ndenge babomaki mwana bango par rapport à ko dédommager bosuki na niveau nini? Normalement il fallait dédommager famille à biso ça va dédommager ndenge abomaki mwana. En plus na mwana oyo aza na kati déjà babota nexensa donc mwana na aza delo déjà abandonné d'avance pour nazo rappeler nazo ngana loba pour na mito mwana na aza ba tentative même ya enlèvement parce que famille a hier Rubesh par ba indien baza pour ça ba enlever à partir de ça. Si donc quand temps il y a dédommagation oyo le tuninga pour na ko dédommager famille il y a autre que baki komona ambassadeur to yedifier bonye. Il fallait bango ba dédommager famille. Gouvernement la biso kona ezo kipe ko tuna pamba ngote. Ya wana il fallait ba dédommager biso or que awa ambassadeur a ici biso ke totika dossier wana to kipe dossier wana te totika yango ambassadeur a ici totika. Likolo tozolandela ndenge baba il faut ba dédommager famille. Mais si lelo balobi ke eloko ezate ba ko dédommager famille te ambassadeur to que veut expliquer ambassadeur par le but totika dossier wana. OK. Monsieur Eric oza na kati ya Inde bat basolanda yo na kati ya congofrance.com mais tomona ki bande ko na bino misusu bakendaki na kati ya ambassade moko ya mandeko na yo ya mwasi alobaki non ba ambassade ya Inde na kati ya Kinshasa balobaki babengaki ba soda ou ba vigile ba ko benga na bango na kati ya ambassade parce que bazo troubler ordre public par rapport à dossier ndeko na bino oyo babomaki par Rubesh yoko lo banini na bato bolanda yo na kati ya congofrance.com. Mais papa tozala mboka oyo yo pays na biso eza lokola ambassade wana donc ce qui biso eza kwa ndako na biso toke ko réclamer oyo eza biso ba droit parce que na ambassade awa Congolais azo souffrir ambassadeur alobate babeta ba Congolais bakanga ba Congolais ambassadeur alobate wana na end. OK. Eza pasi bazo kanga bato bazo bengana bazo beta ba Congolais na miso toke to réclamer ka ambassadeur alobate siko biso mutena mutu normal babonye famille ekendaki to réclamer oya biso ba droit oya biso moto. Pourquoi ambassade ezolandela yango te mais ambassadeur il a trouvé mieux ya kobenga ba soda pona kobenga na biso yango tozoloba toza na mboka oyo tozotanga na mboka oyo moto akoko protéger biso oyo koko protéger biso eza kaka ambassade soki ambassade déjà ezo rejeter biso eza ambassade ya RDC na kati ya Inde, il faut préciser s'il vous plaît. Ambassade ya RDC na kati ya Inde. Donc toloba makambo ya Congolais. Donc otanga ambassade mususu te ambassade ya RDC. RDC wana mboka wana tulebite soki bakonza baza banyama so ba nani parce que oya bino compatriote akufi to mona yango soki américain moko akufi basala américain mo mabe Amérique bo bimetelemi France soki basali français moko mabe France bo bimetelemi ata zawa di France bo bimetelema bongo biso oyo ba Congolais to sala bakonzi wana
mpona nini soki baboni congolais moko au moins ko baboma bango kutu plus de 80 soki konde de 8000 soki konde na mboka kuna baloba te sikoyo oyo biso oyo toloba toza na étranger moto aprotéger biso aza te babomi moko lobi ekozala mosusu lobi ekozala mosusu alors se totelemi te tokende toréclame kuna moto aoréclamele biso aza te oyo biso tozosala eza mpona ndeko na biso oyo babomaki ye batumbi ye liwa moko oyo moto akoki koimagine te moto akoki koaccepte te basala yango epai ya ndeko na ye alors biso tokendaki na ambassadeur mpona ambassadeur alandela biso ti na ministre intérieur ya inde awawa aya koloba aloba apesa biso dossier ndenge ezali mais ti lelo suite eza te aopengana biso tokota na ambassade babengani biso ti na niveau wana papa eza pasi pena kozala mboka lokola Congo eza vraiment pasi kozala bato baindividu lokola baambassadeur ya biso ya bakongolais tozonyokwama na inde vraiment ya konyokwama papa. Ok, congolais azonyokwama partout na kati ya mboka oyo azali, c'est vraiment déplorable même na Inde par rapport à dossier oyo il y a Saint-Étienne oyo abalanaki na étranger oyo ya indien mais malheureusement batumbiye kotumba et là on a un message no koloba monsieur Eric par rapport ya dossier oyo ya sœur Nabino Saint-Étienne soki toye tozoleka boye eza mpona tozwa justice jamais bakoki koboma mutu bongo sans que justice esalema toyebi ke eza mboka na bango eya mboka na bango mais justice na biso ya Congo il faut elandela makambo tozosenga vraiment la justice wana ata balobi ke soki bango baza kuna biso tozali babomaki na étranger on ne refuse pas mais justice na biso ya Congo elandela biso makambo ya ndeko na biso parce que jusqu'à présent presque un an yango tozokende je pense que c'est un an yango tozokende ata liloba moko te ya justice na biso ezoloba oyo eza favorable mpona famille na biso mpona baninga ya setia mpona baami na ye mpona bandeko nyonso tu ya bandeko na biso bacongolais baoyo baza na étranger baoyo baza partout bomeka mpe kolobela mpe susu likambo botika ndeko na bino akufa boye bolobelaka ye te tina ndenge ene yango tozokende bolobaka eloko moko te antuka botelema bosunga biso na media boloba mpona tomona mpe justice na biso tozwa mpe réponse pro favorable likolo ya likambo oyo yango kaka nazali na poso oloba mpona émission na biso mpona cri na biso tozolance partout tozoleka. Ok, merci beaucoup monsieur Eric na passage dans la kati ya émission actualité à la une sur congofrance.com. Toebi bien que c'est déplorable comme on a bajar ya comportement bongo oyo congolais bazo souffrir na kati ya bamboka o bazali congolais aketanga ou bien akebala à l'étranger mais comme on a acte n'était que c'est passé par rapport il y a dossier oh il y a madame Cynthia, il y a monsieur Roubèche, il y a tuerie, il y a Rotumba, Moutou, c'est vraiment déplorable. La mission Congo France to sepel nango ata mukiete, j'espère que bino pe bo sepel nango ata mukiete. Donc bon rester connecté na katia congofrance.com pour notre landela ba dossier. Misusu oyo toebi surtout réseau de Kanakati démocratique du Congo, il y a des moyens semi, et puis il y a gouvernement congolais, et puis il y a Félix Tshisekedi, et puis Etienne Tshisekedi, normalement, il fallait Cornaé, et ils ont Kanakati à Kinshasa, au Belango, prochainement, dans 4 émissions. Merci beaucoup, Nabino Batouboulanda, merci à Moïse, le sauveur. Nakati à émission Oyo, Nassime à caméra. Merci beaucoup. À Junior Boukson Boukassa, les managers du site Congo France. Merci Nabino surtout. Vous êtes toujours connecté et branché. Nakatia congofrance.com. Merci. 3 ans après, on ne peut pas encourager ça. Soki Kabila a réussi pour le 19 Bandeko Bolandanga bien.
comme jamais. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructure énergétique. On ne peut pas encourager ça. Que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Les musiciens congolais va rejoindre résistance combat. Comme il est la tout ensemble et colonne